Bonjour, bonsoir la famille, ça dépend nyonso bozwami c'est Noela TV nazo pesa bino bambote na kombo na Yesu nzambe na lola bomba pe abatela biso la famille. J'espère que toza bien bino pe boza bien la famille. Nyonso bozwa vidéo na biso s'il vous plaît la famille, to partager, to s'abonner, to aimer et kosala biso bien makasi pe ba commentaire na bino pe ezala elamu et surtout pour na Karine Mokonzi la baronne botia vraiment ba commentaire ya malamu et kosala bien ba conseil ya malamu po esunga pesa ye makasi pe courage na o nyonso ekomeli ye toyebi ke ezali pasi vraiment ezali pona ko abima na kati nango ezali facilité ata bazo sangana ebele bazo ko ya bango nyonso mutu na mutu na ba version na ye bazo ko finga bazo loba n'importe quoi. Vraiment la famille to zala wana pona ko soutenir la baronne to pesa ye force to loba ke non, prends ton lit et marche kozonga simate makambu nyonso ezalaka na ebandeli pe na suka to yebi ke na place soki bato balingaka na bolingo nyonso bamipesaka mais soki ke ebebi donc ezalaka mutu na mutu vraiment botala on dirait est-ce que bato penza bazalaki esika moko, est-ce que bato bazalaki mwasi na mobali mais to pesa yaka ba courage ba conseil ezangaka te ke azala fort ata la liboso azonga simate ata lelo esimbi te ata esimbaki me lelo azui déception et ça problème te ye asali mobulu na ndaku te abimi libanda te asali kindumba te mais apesa ki bolingo. Donc soki mobali alobi ke azui décision na alobi ke non alingi susu ko marcher na yo ensemble te ako forcer te pe ako simba yena makasi pe te ke non fandaka wana katoza na yo ensemble fandaka wana non ezalaka bongo te hein. Kolingana vraiment tolingana ka bien na motema moko mipesi bolingo kobenga papa na ngai boye nyonso yanga ba chou mon cœur nyonso wana to pesa rango mais to kabwana ka to bosana ke to bengana ki ba chou wana ba mon cœur wana moitié na ngai nyonso ya ngai to bosana kango mais ndenge bandeko na biso na YouTube ndenge bazwi susu mapeka ba matisi lokola bazalaka wana bazalaki wana lokola Karina uta ko bala na ebandeli ndenge bazalaki to mona ki yango ezali na ba o basepelaki pe ezana ba oyo basepelaki te na sina libala na Karine ezana bato banda ko zela kaka wana bazo ko ba beta kama maboko walo bake non mukolo nini ekokoma ke bayoka ke Karine Mokonzi na mobile na ye baboyani mais peut-être pe ezali nango kaka buzz bino bozo ko fana bozo ko loba bozo komi ko finga ko sala n'importe quoi ke to lobaki yango ekokisami ya solo ba congolais na ba congolaise. Comment fait-il beaucoup kozala wana pona kozela kaka bisika ndeko na bino alingi ya kweya bisika ndeko na bino akozwa likamwa bino bozala wana po soutenir likamwa wana onena place bo partager na ndeko na bino mawa wana pasi wana ndeko na bino ba azui azali ndeko na bino mwasi mais non bino bokozala wana po bozela mukolonini akokweya mukolonini bakoboya na mukolonini evi akoboya Karine et sikoyo après ata baboyani akoyate ko zoyo akoyate ko zwampaka la pe songolo non peut-être akolinga mwasi mususu oyebi ye kutu même pas ope peut-être aza loin pembeli na yo mais yo kofanda wana ozoko zela mukolonini Karine akoboyana mukolonini Karine akotika evi akotika Karine non bandeko to sala ka bongo te biso nyonso toza basi pe biso nyonso tozala kana ba problème na banda kuna biso mais quand même biso to bemaka ngo na réseaux sociaux te Karine bemaka ngo parce que aza star ye abando linga eloko na ye nyonso azo sala réseaux sociaux amonango eloko na ye nyonso azo sala réseaux sociaux aye bango la famille bo tenir nga rigueur te parce que wana makele les oko leka bami tuka naza vi bandeko naza na vacances naza na Dubai tindenge nazawa naza na Dubai na ye vacances naza na Dubai donc makele ezo leka wana bandeko vraiment bandeko ata bosangani ebele
bozo loba na tina na Karine bozo loba na ye mabe bozo bimisa o bolingi bo bimisa en nyonso bozo bimisa na sena motema na bino bozo bimisa o nyonso posa na bino bozo ko sepela mais bo yeba ke ko sepela bozo sepela pona Karine na yo pe un jour soki ekomeli yo soki ezongeli yo après yo okozala ndenge nini okozala ndenge nini balobi ke lizi ndeko pardon ndeke tchaku yo koseka te parce que mokolo ekozwa yo pe ekozala na yo mama na ngai okolela ke nzoka nde ezalaka boye bandeko tosepelaka na nani na tosepelaka na problème ya moninga te tosepelaka pe na pasi ya moninga te bandeko tomonaki yango na réseaux sociaux ndenge libala wana elekaki ezalaki na esengo tomonaki yango biso no tosepelaki baoyo mpe basepelaki te bazalaki mais topesaki bango baflair ke ekende liboso baboti déjà bakende liboso basala foyer na bango sikoyo ezalaka bongo ezalaka pe contrat te ke basigné contrat ke soki problème eye soki esimbi te bapesaka conseil pour place nyonso conseil ezangaka te baparent bazalaka côté les deux côtés soki côté moko esimbi te o wana kona babengi o boya koto boy parce que boliaki mbongo libala bosalaki boy conseil wana ezangaka te bango mibale soki bazali conscient bayebi ke non oyo tosali ezali tozala ba responsable tozali mikolo ndenge toboti tosali foyer na biso c'est que ba conseil ezalaki na kati c'est que ba parents bayaki pe na kati ko intervenir ko pesa ba conseil peut-être esimbaki to balobi moto na moto amikende nzela na ye moto na moto asala chemin na ye ke boyoka ke evi azwi problème boyoka ke Karine azwi problème non bakozala wana bandeko déjà basala famille bana baza na kati siko bino bozo ba commentaire boye siko soko bomoni un jour Karine na Evi bazongani après bino bokozala na soni boloba susu nini bino bozo ko betela ngo ko sepela ngo ko sala ngo ba life ko loba ke azui ou asali boye bandeko totika ki motema be parce que bango balinganaka bango bakutanaka réseaux sociaux azalaka te mutu moko azalaka te pour aya kotia ba commentaire ke esimbi te pona boye esimbi te tala biso tolobaki boye ke libala wana ekokende musika te parce que yo za nani na kata libala wana yo zalaki nani ozalaki nzambe ozalaki nani okomona wana peut-être pe na fête na bango wana babengisaki yo même pas okendaki même pas mais yo za wana kosalaka ba commentaire kosalaka banani ba life na yo à la con ko lobela kaka ko sepelaka na problème ya moninga azui na pasa moninga azui osota teke non azape na bana na mutu wana abalaki ye non nyonso wana totala kaka mabe du fait que na linga ka Karine wana te du fait que na linga ka yoka problème na ye te soki kaka ke kombo na ye ebimi na réseaux sociaux allez mutu nyonso azui kaka matoi atomboli azui mungongo atomboli azui life atie banda tongo ti pokwa po to tia ye wana na mutalaka to boma ye to sala to boma ye kaka mbala moko lobi musika te awa na poto ezaka poto te bato mibale balobi ke soki bazoko marcher nzela soki esimbi te bakabwanaka parce que soki bozoko marcher ka bozana problème bozami bale bozo marcher bokosala na mabe malamu mutu na mutu aza nzela na ye akende mais malamu pe ba yoka na parce que bazana bana na kati Karine aozala na posa papa Evi aozala na posa ya Karine po bazali na bato na kati o batia na kati ya mokili o bakobenga papa mama et comme on dirait Karine azali moto ya yambo moto liboso o ya kozwa problème na kati ya réseaux sociaux o ya kokabwana mobali na kati ya réseaux sociaux ezali Karine non eloko soki esimbi te eloko leka tika na vie ezali te parce que soki ozo forcer non natika parce que natala ye peut-être akochanger natika nasala bo yango ememaka biso bakongolais na liwa ememaka biso na ba AVC parce que tolobaka ke non nazotikela ye temps azali papa ya bana nazotikela ye temps azali mama ya bana akochanger mais du fait que ozomona azochanger te osala ndenge nini olobi non papa mama to tika wana bana bazana kati yo kozala na posa bana ngape na ozana posa bana et surtout biso wa mama to zalaka wana foto zala makasi pona ko bokola bana oyo mama présence na ye ezalaka nécessaire alors si soki eloko ezosimba te
donc afandaka wana amonaka nyonso ya malamu mpe ya mabe amonaka. Oui, soki ezali baise eza vraiment bien. Soki eza baise toyebi ke bazali mwasi na mobali bakozongana, mais soki ezali baise te, c'est que déjà ba conseil elekaki na kati, c'est que ba famille ya kuna na kuna bakutanaki esimbi te yango ekomeli bango na ndenge wana. Mais tozo souhaiter yango te ke ezala vrai. Vraiment nga pena Noela TV nazali vraiment contre que ba divorcer ba kabwana, parce que bana bazana kati baza bana mike, bazana posa ya papa Evi, bazana posa ya Karine, bazala ensemble, bakola ensemble ndenge ye moko abona lobana ba life bana mwana ifu akola na papa na ye ensemble na mama ezalaka bien. Donc ngai penza Noela TV na ko soutenir ngo makasi ke ezali baise, ke ezali ya solo te. Mais ce qui ezali ya solo vraiment ponanga naza désolé, ça problème te, mais ça arrive. Ezalaka nango awa ezalaka nango parce que soki esimbi te eloko baforsaka te. Toza na poto biso ba mama il faut kozalaka kaka makasi, biso bato bokolaka bana, biso bato osalaka nyonso mpo na bana. Papa mpe azalaka nécessaire, mais papa asalaka 100% te lokola mama. Mais Karine aza na posa azala makasi mpo abokola Arieta na ndeko na ye Evi Junior ata abotami nano te, mais obi abotami mais azala makasi po abokola bango. Mais soki nani mémoire na ye ou bien azali makasi te azali faible na makanisi na ye na nzoto na ye na esprit na ye po abokola Arieta abokola ekozala pasi. Ezala te ke biso tozala kaka wana banda tongo toza wana tozaka na ba life kaka po toka kaka na kombo ya Karine toche na mutalaka wana. Karine azalaki mwasi ya mabe, Karine azalaka impoli, Karine bando yoka te, Karine azalaki boye. Mais bozo bosana ke Karine azali a changer, azasusu ndenga azalaka kala te. Azali moto alingi azala na mère foyer, azala mama ya libala amipesi yango. Ata asalaka mabe wana, azalaki impoli wana, ezalaki takala. Ezana mote pe ko luba wakela ndaka libala ye azalaka 100%. Ye soki mobali alobi boye ye amifandi. Oui, okofanda 2 fois 3 fois soko moni mobali pe azolekisa okoloba pe obimisa pe okoloba pe okoloba bandeko bino nyonso botalaka mabe nyonso epai ya Karine. Aza respecté, abando yokela mobali te, abando sala boye. Bino boza wana bozalaki ndako mwana Karine te, bozalaki ndako mwana papa éviter. Mais boza wana kobeta kaka sete kotia kaka mafuta na mungwa parce que ezali na Karine ko elié. Mais yo oyebite ke peut-être yo pe oso loba na mobile na yo bozalaka pe te bokabwana pe bozalaka pe mbutu yo pe supportaka ngote du fait que ko eli Karine yo za wana lobi ke non photo teka na mutalaka to bamba eka to pasola eka po Karine na société azalaka mutu moko mal aimé. Non bandeko to tika ki caractère wana to tika ki moté mabe wana ki moté mabe e pesaka eloko te ki moté mabe e futaka eloko te bandeko to pesaka conseil. Soki esimbi te toyebisa ye ke esimbi te eza problème te popola makolo zwa nzela kende lobi nzambe pe akoko pambolo pe akoko sunga yo ozwa molunga li mususu oyo akoko linga Arieta ko bokola pe Arieta. Mais papa na ye azali mais bakozala pe na contact ayebi ke na bana nanga. C'est ça faut pese conseil bo ke bino boza ba conseil à la con boza wana bozo finga Karine azui abano mona nini yango fait asala ki mariage libala awa abano mona on dirait fait du monde na réseaux sociaux na bali ngabo donc bozo loba n'importe quoi bandeko. Nani yango asepa na libala na yete mokolo wana ezalaka mokolo moko kaka ya vie. Nani yango asepela te bokaki na linga asepela te soki esimbi te lelo esimbi te. Où est le problème bandeko? Donc ndenge esimbi te il fallait Karine ya mikufa po libala esimbi te. Nani yango pe alobi ke esimbi te? Peut-être pe on ne sait pas. Tozo lobango ke bakabwani tozo lobaka ye moko mutabimisi yango. Mais soki ezali baisse bino bozo koloba bino bozo kofinga bino bozo loba n'importe quoi boko sala ndenge nini
bozalaki d'abord awa o papa evi azobina na mwana na mwasi moko na kata na Suisse azobina na mwasi Karina Fandi papa evi azwi mwasi ti bolobelaki yango awa na bemission bolobaki ekitaki emataki o nzoka nde ezalaki lukuta ezalaki nango bes ezalaki nango mwasi papa evi te bionso bosalaki nini bozwaki minoko bokangi siko oyo boyebi ndeni soki eza bese boyebi ndeni soki kaki nasali yango bongo mpona actualité ya Benita ekoma calme boyebi ndenge nini soki eza kaka je basali bandeko vraimen nalobaki bolimbisanga bolimbisa makele wana naza na Dubai bandeko na ye vacances na Dubai na ye ko vivre Dubai na misu na nga moko Dubai na ye Dubai te na ye vacances na Dubai naza na Dubai na olati vacances na Dubai bandeko naza na Dubai kitoko awa Dubai eza kitoko abandeko elengi awa Dubai en tout cas yango nalobaki na pesa bino mwa matière moke na pesa mwa conseil moke nalobela bandeko na biso o basalaka ba émission bandeko baza pe basi ba o bazobeta basete bazoloba ebele na kati ya libala moninga olie bo soutenir moninga bo pesa moninga conseil ya malamu bo benga ta na privé bo pesa conseil ki bo fanda kaka wana bo sala ba live bozo torturer sur moninga olie bo pesa ye makasi bo lobake soit fort soit zala makasi mais bino boza wana susu pona kolembisa ye bino boza wana susu pona kofinga ye bino boza wana non nakoyebisa bino po bozolobake moto na moto azona ba version nakoyebisa bino biso bata bandundu ata mobali abalaka mwasi na mbongo ebele ndenge nini ata abotaki na ye te bazongisaka mbongo alibala te na biso bata bandundu bazongisaka te wana soki baluba bato bazongisaka bikolo mosusu bazongisaka mais biso bata bandundu ezongaka te parce que bana baza na kati bazongisaka mbongo alibala te boyoka ngo biso bata bandundu na biso ezalaka bongo te bana wana bakokola bana wana bakobala bana wana bakosala misala papa na bango akolia mbongo bana wana bandeko papa na bango bakolia mbongo bana wana sikoyo libala ekabwani na mama bakende kozongisa mbongo libala non mobali wana abalaki mwasi wana azalaki na mwana te ayaki ya pamba maboko pamba siko ayeko bala na ayeko bota na ye bana ale baya kosenga mbongo libala non biso ezalaka te baseka yango pe te ezalaka bongo donc papa evi akosenga pe mbongo libala na Karine te parce que Arieta azawana aza na Arieta azawana Arieta aza nyonso pona ye aya kosenga mbongo libala pona nini non akosenga yango te po bolobaki ebele bozoloba est-ce que akozongisa mbongo libala Bakarine bakozongisa mbongo libala bakozongisa mbongo libala pourquoi toza batabandu biso ezalaka bongo te ata babotaki te ata baboti na biso bata bandundu ezalaka bongo te donc botika bandeko botika kotoka Karine botika kosala ba life ebele botika kofinga moninga bopesa moninga courage ebongo soki eza ya solo te bandeko bino bozo kofinga ebele bozo kosangela Karine bokasi Karine aza ye moko aza pe na bato bakokotela ye aza pe na bato bakolobela ye bandeko aza pe moto azo mérite nyonso lokola bino po bozo ko mérite impolite soko bomona kaka epai ya Karine ebongo ezalaka epai na bino bato bolinga kofinga bosalaka barando ya kofinga jamais bofanda wana na ba life na bino bopesa ba conseil boloba eloko ya bien ntina suka non bosalaka wana kaka kofinga kaka kolobaka mabe komona kaka oyo aza boye boloba jamais eloko ya bien siko bino kaka na misaka soki Karine asali boye akosoli boye bobala su misko epai ya Karine donc bozelaka wana kozelaka mabe ya Karine salama bo bino bo sepela te bandeko toza biso so ba congolais toselaka mabe wana te kaka epai ya moto epai ya moto moko bozalaka wana bozelaka mabe na ye kapo bino so boya bo bana kofinga ye te bandeko totika ba caractère wana ezalaka mabe ezalaka bien te
eza mabe makasi totika bandeko un jour boya kobomaka mutu kaka mpona kolobaki motema mabe na bino sur mutu moko kaka bozotoka sur mutu moko kaka ezalaka bien te bandeko to changer bandeko c'est Noëlla TV nazokoma na suka vraiment ezali ka conseil na nga na yeko mpona yebisa bino bakroni mama o mosusu bakongole mosusu o bozotoka Karine o bozosepela na kati ya problème oyo ekweli Karine vraiment eza bien te en tout cas totika ngo vraiment ezalaki Noëlla TV ezaka moi conseil na roya ko pesa bino boye bateke Karine azaka ye moko bato lobele bazate bo sangana ebele bozo kota ba complice bo sala ba complot ka pona ko lobela ka mutu moko ka pona ko toka mutu moko azo mériter ko vivre mieux lokola bino azo mériter pe ko sala o nyoso bozo sala kata mo lokola bino mais bo tika caractère wala bo tika bizaleli wana eza bizaleli na bana nzambe te eza mabe bandeko nazo tika bino c'est Noëlla TV to changer vraiment nazo tika bino nos boza vidéo na biso to liker to partager to aimer to s'abonner bandeko et ko sala biso kitoko makasi na Noëlla TV la famille ba conseil pe malamu vraiment bo pesa ba conseil pour na Karine vraiment bo finga te bandeko s'il vous plaît bo finga te azo mériter conseil na bino azo mériter makamba kitoko azo mériter bo pesa ye maloba ya bien ayoka ngo parce que azo bokola azana mwana azana bébé bo pesa ye courage que Karine sala boye oko réussir na vie sala boye kende boye zala makasi pe okomona kozala pressé te pona koluka kosala susu ba engagement sikoyo kozana pressé te kende na malembe ti okomona susu mobali mosusu mais kozala pressé te na kene mamoko na libala na kozaba engagement nyonso boye te bozala nanu kaka bongo bopesa ba conseil ya bongo azana posa nango pour instant alors tozo yeba pété soki peza ya solo ou bien soki eza lukuta mais soki eza lukuta pe ekoyebana soki eza solo toko consommer yango pe kaka bongo mais mabende ko finga bandeko to finga ndete azandeko na biso to finga te merci la famille to partager to aimer to s'abonner et ko sala biso bien ba like na bino et sala ka biso pe bien merci nazotika bino bye bye la famille.